spiritualité ezali spiritualité ezaka ya koloba na maloba te mais komona bino makambo ezali naza maître naza guérisseur donc biso nasalaka science oyo kodéfendre le mal donc biso topesaka nde bato basolution na oyo etali spiritualité mpo satan ndenge aza na pouvoir azosalela moto apesaki eza nzambe nzambe moto apesaki je concentre les esprits montre-moi ta force miséricorde. Laissez-moi votre serviteur, maître Fatak Suleiman, 7e sorcier du monde invisibilité. Oui, les esprits du monde invisibilité, monde des ténèbres. Réponds-moi. Bana bani ko sambela akine l'église assemblée moi zo solution exact pour l'église nous souci total la plupart l'église va pasteur baza ba tout moko baza ba ko luka qui c'est pas la biso a pasteur ba luka qui c'est pas la biso pour biso to pese ba pasteur au toucher na pour moi c'est vraiment très important pasteur penza ba yaka asa pasteur ba benye pas oui est-ce que oui oui, tous ont localisé l'esprit où on va s'appeler les pénaux, c'est la mission et puis c'est une démonstration. Nous avons localisé l'esprit au moment de ma spiritualité. Na romona bon yo pesa biso posa fora bande bolanda to to le bo solo o boza posa romona yango yo. Là on aura les informations. Monde invisibilité, monde des ténèbres. Je vous concentre les esprits. Allô, docteur Jules Oscar. C'est moi votre serviteur, maître Fatak Suleiman, 7e sorcier. Je vous concentre, montre-moi ta force et montre-moi votre puissance. Par le nom de Satan Lucifer, viens docteur Jules Oscar. Bonjour amis téléspectateurs, fidèles aimables de cette somptueuse émission, votre émission que vous aimez tant. Tolobela bosolo na maimatali makambo nyonso oyo elekaka na kati ya République démocratique du Congo. Balobi tala lelo ezaki esengo na kati na mitema na biso pona koyambela bino moko boko découvrir tout de suite awa, bo comprendre que non ba talent ezali, eza non caché. Aobi misango na poisa. Donc moko ya ba ndeko ala ki sabino ba expertise oye ya bomba o eza incarné na kati na ye. Déjà en passant, nous avons passé mbote. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Tous on a essayé de makasa ko yambo na plateau na biso. Olobela biso avant tout que non, bande ko ba comprendre ozali nani. Oui, nazali maître spiritualité comme na ngai maître Fatak Suleimani, 7e sorcier du temple. Comme na ngai on a maître spiritualité. Na ye ana plateau na bino na relaxa bino spiritualité ezali. Donc voilà, tu as mis mon gars maître spiritualité Fatak Suleiman. Na ibite que non, bande commence pour comprendre. Tu as qui moi combo ya sorcier na kati wana, ça veut dire comment? Oui, combo ya sorcier wana il relaxa puissance et spiritualité ezali donc na ye awa na chaîne na bino na relaxa spiritualité ezali. Makambo spiritualité ezali spiritualité ezaka koloba na maloba te mais komona bino makambo ezali. Naza maître naza guérisseur donc biso la science oyo ko défendre le mal donc biso to pesa rande bato ba solution na oyo etali spiritualité. Donc na yo mo peut se sentir à l'aise obimi musika oyo le gatina espace na chaîne pour nous la ki sapenza que non réellement yo za na ngo ebi ke belé ba bande ko mosusu tant ba olanda landa ona ba émission ba yo cho ba qualité do yo leki bango te no makambo te leki na biso bato te makambo muta leki biso ezaka nzambe niki maka mayele o ka biso to salela yango nde to la spiritualité makambo ezali webi ke ya ka mwisa ta ona ki otangi nzambe na ebite so ezaka nzambe o bato bakendo luka na église to eza nzambe ya ndeni nzambe azaka moko pour Satan ezala pouvoir o ya salela pour ce que je suis Satan yekaka nzambe pour Satan ndenge azala pouvoir zo salela muta pesa ke nzambe muta pesa ke pouvoir wana donc ndenge yo mo zaka wana
na mutu na na raisonnement no yeba ke non nzambe azali satan pe azali. Oui, oui, tu es bien nzambe azali satan azali différence ka ezawana satan ya za uniquement ya za mutama ben nzambe nde ya za mutama lamu ya za ya rahman nzambe pe za ya rahim ndenge ezawana suna nzambe ya yambaka makambu nyonso donc katu oyo goya epa na ye aza capable ya kolimiso puisque pouvoir pe oga nzambe apesa satan satan pe aza na makambu na ye pe ba pratique na ye pe o bato pe soko tosi na place osenga na po eza makambo soko kosenga na nzambe ezosimba te mais soko okenda nzela mosusu ya molili okosenga na satan soko osengi na satan satan ayenda kosengela epa nzambe so satan asengeli epa nzambe nzambe akofasite oyo eza na mposa okoma milliardaire oyo eza na mposa okoma boye oyo eza na mposa babloka yo oyo eza na mposa okoma soki na meki olandake no ndenge ezalaka ke no moto akisi asali mwa baekantation na ye soit alongoli mwa mbongo wana donc moto apesaka ovalite wana eza nzambe. Oui, mutakisi akosala baincantation jino wana koya siko jino wana oya koya wana po asaele ceremony to pas asaele service wana kasi eza nzambe mutu asalaki jino wana ti omona te ke no bandeko to tv tolobela bosolo on comprendre ke no bandeko mosusu balobake oyo ekomi baventure nzambe mpenza nzambe oyo afandi na ngwende na ye apesa mpenza accès na motu na oyo azosala po oyebi eke babenga ngo eza makambo ya molili. Kasi spiritualité eza makambo molili siko spiritualité eza likambo moko bofu kotanga soko tangi spiritualité place on ba kobenga grand maître pour grand maître eza na ndenge na miki olanda yo c'est comme si nzambe na satan baza na dialogue. Baza na dialogue par rapport à quoi pour eza makambo oyo eza spiritualité soko yo zo senga epa nzambe yo ko senga epa nzambe te mutu soko senga epa nzambe nzambe o répondre mbala moko mais soko senga epa satan fa pesa o to makambo oyo eza na ngoposa ko senga epa nzambe po mutu akela ki eza nzambe eza satan te mutu akela so ba différence nini oyo ya mutu ye moko azo croire que non réellement nzambe azali ake kokota mamaka mosusu na ndeko oyo avaluka nzambe na nzela na ye moko mais azokende nano epa mutu mo bobo na soit na côté ya satan na po satan na différence nini ezalaka na kati wana. Kasi différence ezana nde eza siko différence ya spiritualité ya connaissance eza mutu mosusu bana bandi kosambela akende l'église asambeli mwazo solution eza te pona l'église mosusu total la plupart l'église ba pasteur baza bato moko bo baza baya koluka kise pa na biso pasteur balukaka ki c'est pas la biso po biso to pesa ba pasteur au toucher na pour moi c'est vraiment très important pasteur penza aza pasteur ba benye pa est-ce que oui vraiment signification un pasteur donc ça mutu mo aza déjà purifié de pas na masumu ezate mais azoye pa na yo pour aluka mangu ya mobo est-ce que ça vraiment normal ba pasteur ba prophète ndenge mona ba pasteur ba prophète baza wanga bato na biso biso nto pesa bango ba pouvoir ya molili ndenge ezana est-ce que aucune église moko boye pasteur abimisio tata abimisio ngolo tata pasteur azo bimisa yo abimisio nini abimisio logo moko ya mabe na nzoto na spiritualité biso siko to sala makambo na o bango ba yokoluka epa na biso biso yango nde to pesa bango pouvoir na donc siko ya bango ba osala ngo siko na système mo caché te ba olongola ngo na poisa to lo ba bongo te bango baso sala ngo caché par rapport quoi po bango baso ya epa na biso baso ya epa te bango baso kende kozwa epa na bino na ndenge ya obomba na mais metant bango bakoma ngo siko na église bazui mo impact ko leka yo moto pesa ki bango oui ezala ndenge na po bango nde baso bimisa ngo na poisa po baso la so na minute wana za nguya nzoka nguya oyo aso sala biso nde to pesa bango yango donc na minute wana bino mi balé bokomo servir maître moko biso ba pasteur to servir maître moko bango nde balandaka biso po biso to za ba chef na bango biso nde bango nde balandaka biso to lobele makambo zo luka na spiritualité donc faut ndenge zawana yo za pasteur za posa succès na za posa église na ngai succès makasi ça passe na ndenge za na posa succès makasi to zo pesa au pouvoir to zo pesa yo ya monde ya molili être pesa pouvoir ya monde molili pas même une semaine mon église na epeli ba mo ba mingi ba ebele wandi ko sala ba miracle so miracle oyo zo sala wana eza nzambe te oyo miracle na ebité ndeko fataki banda uto banda musala oyo obikisa déjà bato boni bana musala na bato na bigisa ebele makasi to monta na kotanga te pona sala bato ebele bakomo kuma na badoute na makambo oyo babike no baventurer baleke ebele oui makambo baventurer baleke ebele so okomona muntu azosala likambo oyo asona oyo aventurer okomona ngo po balobi na spiritualité likambo oyo koluka il faut ozwa ngo mona na yekoluka likambo moko faut ozwa ngo po balobi muntu mususu bajini ezwaka te faut kosenga bansete te pe bakoko na bino so basenga na bansete bakoko na bino bango nde bakozala na facilité ya kofungolelo nzela soki bansete baboyi bakosengelo na nzela bajini so bajini baboyi bakosengelo na nzela oyo ya bamizuka
soki mizuka baji baza baforme ebele donc soki oyekoluka kisi ekosimba kaka na moto oyo atangi mpe spiritualité oyo akolakisa spiritualité omona wi kisi na yekoluka ekosimba mpo kisi toza na de nzela mosusu eza nzela ya sacrifice na makambo ya kisi na nzela mosusu eza na moyeza nango ya sacrifice eza te ezaka nini moko respecte nayoka mibeko mpo na kisi babi kisi ya facile eza te kisi mpe ya difficile eza te nyonso to ezaka nde fo korespecte mibeko so respecte mibeko nyonso komona ekomeli o facile ebongo ndeko fataki mpo bandeko bacomprendre biso malamu banda yo bandi musala oyo po na komona yo boye ezo mérité te que non osadere na makambo ya bongo mais lelo yo osi sacrifié okomo kusala makambo bo peut-être idée wana utaki wapi po yo pe osadere okota na makambo bo kasi eloko esalaki mpona koma na makambo boye biso tozali bato mondo tozalaki na mboka koko na biso azalaka chef coutumier j'espère que natuna déjà yo motuna oyo koko na azalaki chef coutumier na patre azalaki chef coutumier na patre biso tozalaki bato oyo soki mpona mboka ezalaka na bush na butu tokopelisaka nini moto e topelisa moto tozalaki na nzungu moko bo bakoko bango salelaka bangosalelaka basermon e bazosalela bango basermon biso soki to bangokantaka nzungu wana koko soki alingaka motu oyo alingaka mingi atalaka etoile alingaka ngande mingi yango nayebaki te yo ala langue pouvoir oyo okotikala nango kana bi koko yo soki okufi nano okotika na pouvoir par rapport à ndenge koko alobi te pouvoir oyo asalisinga déjà bainitiation ere na ya kokola pouvoir oyo na ya kozwango na mai nalota ndoto nakutani na koko moko ye moko ye adongaki ye na mai nake na mai oyo ya monene ya pozo nake wana na koko abinga sala bainvocation nasala bainvocation ndenge alakisa nga na ndoto nake nasala yango koko ye arépondre koko ye apesinga pouvoir oyo apesinga donc eza biso toza science oyo ya kodefendre tozodefendre nde le mal donc nde toza science moko boye oyo tozodefendre mabe donc mpo motu okozala na baproblème moko boye biso tokoya tokodébloke baproblème oyo oza nango donc yo moko moni vraimen oui makambo nazalaki nango vraimen oui changement donc biso science nde tozosalela yango tozosalela te bascience oyo ekoteka bato nini rien tosalaka ça va ndeko fataki mpo bandeko bacomprendre yo réellement que non ozali moko ya misala yango nayebi te nini ekolakisa ke réellement toyambi moko ya misala yango awa makambo olakisa bademonstration eza mosala te eza bamaître ebele babeta bademonstration te bo toyebi évolution ya monde ya mikolo oyo eza na posa biso tobenga yango kimona meso nayebi te so oyebi kimona meso toyebi kimona meso yango bandeko baza na posa badécouvrir que non réellement que non tomonaki et puis tondimi parce que toza na émission tolobela bosolo a tolobelaka nde bosolo tobombaka eloko moko te yango nalobi tanto oyamba bamaître ebele na baplateau na bino boyamba bamaître ebele yokomona kaka différence ya maître oyo boyamba na ngai omona makambo na ngai na ya bamaître eza différent po eza bamaître mosusu boyamba bango baza bato mo bazosomba bamero motu oyo atangeli spiritualité na motu oyo azosonga uniquement bademonstration azoleka na baplateau etanga naza maître spiritualité naza bote spiritualité eza nini spiritualité ezali motu oyo azoluka makambo oyo na ye peut-être azoluka makambo ni ya vie oyo etalika spiritualité akozala na posa esimba akozala na posa basala esimba aventure te mais eza na bato mosusu ayeneka asali démonstration abu est-ce que démonstration yango eza mosala démonstration eza na mosala te nakolakisa bino oui spiritualité ezali ça mpo bandeko baconfirme mpo biso tona posa kaka bandeko baolanda biso na kini bandeko baolanda biso na lubumbashi bandeko bakombata baolanda biso na France voir boza partout oyo bozwami mpona kolanda émission ya bino tolobela bosolo toza na ye awa maître spiritualité asalela biso vraiment eloko mpo bosentir que non réellement euti na kati ya motema aza mpenza kolo misala donc veut dire yango biso tozali na posa tokomono wana alongoli boîte ya cornebef donc yango wana olongola bino bo comprendre qu'est-ce qui va se passer au juste oyo ye alobi awa tolobelaka bosolo pour comprendre que non toza na maître spiritualité awa akosalela biso biloko po bandeko bo sentir que réellement avandela masolo yango namoni olongoli biloko oyo eza biloko ya spiritualité makambo tosalaka komona spiritualité eza nanga ya démonstration te spiritualité ezali likambo oyo ozoluka omona nde spiritualité eza nanga ya démonstration te naye tokolakisa bino kaka totaki spiritualité makambo ezali ya nga avana sala makambo melaka na mai ndambo po oyo eza mai ya moyebi omela mai ya mindela eza mai yo omoni ona molangi ya mai ya mindele mais eza nango mai ya mindele te oyo eza mai ya puissance ya nini na biso oyo tobenga so boyoki ancêtre moko mbengo azalaka na Congo central donc elukaka fo kosenga mpe banzela te mpe po oyo aza Congo central eza na maboko na ye donc bino mpe bolela mbengo oyebiki na Congo toza basystème ke oke na province oyo baza na yo ya bango oke na baza na yo bino koto leli mbengo fo kasi naza na mboka ne Congo central fo nalela ye fo nakumisa ye ça va bande baza mposa batala réalité kimona meso
vous concentre, monde invisibilité, monde des ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Tous les esprits du monde invisibilité, monde des ténèbres. Docteur Ginosca, donne-moi votre, montre-moi votre puissance, montre-moi votre puissance au nom de Dieu de miséricordieux. Je vous concentre, monde invisibilité, monde des ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Je vous concentre les esprits, montre-moi ta force miséricordieux. C'est moi votre serviteur, maître Fatag Suleiman, 7e succès du monde invisibilité. Oui, les esprits du monde invisibilité, monde des ténèbres. Réponds-moi. Oui, tous localisés l'esprit au bazar pénépenement, c'est la mission moi un fils de démonstration. Nous avons localisé l'esprit au monde de ma spiritualité. Na komona bongo yo pesa biso posa fora bande bolanda to to lobela bosolo o boza posa komona yango yo. Je vous concentre mon invisibilité, mon des ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Mon invisibilité, mon des ténèbres. Je vous concentre les esprits. Allô, docteur Ginosca. C'est moi votre serviteur, maître Fatah Suleiman, 7e succès. Je vous concentre, montre-moi ta force et montre-moi votre puissance. Par le nom de Satan Lucifer, viens docteur Ginosca. Je vous concentre mon invisibilité, mon ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Abraham, Brataba, Nord, intelligence. Oui, docteur Ginosca. Oui, je vois ta présence. C'est moi votre serviteur Suleiman, 7e succès du monde invisibilité, monde des ténèbres. Voilà, amis téléspectateurs, comprenez? Nous devons comprendre. Vous comprendre. Abimé si deux boîtes à Waboé. Mais la boîte Moussous Bomoni. Makam Moussous se outil na Kati. Voilà, bien 200 francs en yo. Je me concentre, mon invisibilité, mon ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Abraham, Brataba, Nord, intelligence. Après la mort, c'est l'enfer. Je sais que les morts ne sont pas morts. Je me concentre les esprits. Montre-nous ta force miséricordieux, les esprits du foudre, les esprits du foudre. Allô, docteur Ginosca. Allô, docteur Ginosca. C'est moi votre serviteur Suleiman Fatah. Représentant. Du temple, montre-moi ta force miséricordieux, par la puissance. Boukara Falas, Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Abraham, Brataba, Nord, intelligence. Après la mort, c'est l'enfer. Je sais que les morts ne sont pas morts. Je sais que les morts ne sont pas morts. Ndenge balobaka na spiritualité donc makambo ezali motu to aza na posa makambo ya spiritualité donc partout esika oza so oza na posa ya inspiration eza eloko moko bo fo ozala na mbongo na yo nde yango nde ebendaka mbongo jamais mbala moko oyo omoni mbala moko te bu babimisi lo mbongo yango so mona bamakambo na bino mosusu ozosalela na inspiration ezo compliqué bino par rapport à nous
so ba maître au bino bozolanda nzoka spiritualité ezali balobi mbongo ebendaka mbongo ezala sponsoluka mpisi okomana mbongo donc fozala na eloko moko boye ya ndambu yango nde kosala po misala epesa opa yo pokomana mbongo ebele yango moni tolocalise donc na nde na localise mbongo yango makambo tu bokoluka na spiritualité ezala soki oza mpe na poso okomana mbongo ebele oyo eza linique manzanza mibale soki oza na poso okoma ozwa bamillion ya bambongo kaka manzanza okosomba yango soki ya bamiliki okosomba yango bamiliki mibale donc place oyo okozala yo kobengaka kanga na kooriente kana kopesa oka schéma na prière okotanga place oyo okozala kofula premier miliki yango oyo okomela ndambo mais deuxième miliki wana yango nde koconsolidere mpona nde mbongo na ye ekobima donc spiritualité oyebi ke soki bato bameki olanda na ndenge bamoni efungoleli ofungoli wana est ce que boko oyo opreparaki yango mpenza te oyo rien spiritualité biso ezosalaka makambo mbala moko topreparaka mbala moko bajini tobengi mbala moko eye so neti ndenge ofungoli boro wana moto mpe oki azwi yango mpe asombi mwa kwanga ne ta bocomprendre toa na congo so tolinga mingi kwanga okolia no yango eza programme te soki olia no yango eza programme te siko programme ezalaka nini donc nga yo nde moto oyo kozwa mbongo wana yo nde na fo banda kolia yango mpo oyo oza na poso okoma oyo eza maka contact osali relation na baesprit osali relation na baesprit na mpo okoma moto mbongo par rapport à ndenge pour osoma manzanza mibale osoma manzanza mibale na siko mutu liboso akolia miliki wana tante na linzanza kozala yo moko yo kolia soko ozala poso kabela bato so yebisa biso vérité mbongo oyo uti wapi siko mbongo otolokaliza kama baesprit kaka énigme ma place ka tante ba boutique ka esprit azolega na ina sali ka localisation akepa ayibelinga mbongo mokeo so za suma forcer ba millions mbongo wana utaka susu na utaka suna ba localisation te ba boutique mais utaka suna moins invisibilité mo de ténèbres donc ba katu eza spiritualité oza na posta makambo tu eza na spiritualité ozo mikanda te vina ndenge ezani ezo makambo ya spirit no vina ezo simba te par rapport à quoi donc oza na poto ozo mikanda te bano kende osala ba 10 ans osala 30 ozo mikanda te Nazana, Boba pour contacter Maître Fatah et Suleiman. Nazana pour nous numéro, pesa un numéro pour pas comprendre. On a un plus 240 43 89 56 59 980 plus 243 89 56 59 981. Donc Boba on a dit ma spiritualité tout yo ko la spiritualité. Ça va, merci. Eza motuna suka. Donc poto kabwana ngana yo. La différence ni ezaka na moto oyo. Donc mutuana ayebi yote yo po yebi yote botikala omona na te mais na kotala atali ebo ya comprendre yo zaka boy osalaka boy na yebi te est-ce que fungola biso comme parenthèse pour comprendre poto ka bwana mbamo merci eloko siko salaka ndengwana eza nini eza jini oto benga nini habuji donc habuji aza jini moko boye apesaka moto voyance wana eza siko babenga ngo voyance eza tous les djinns baza makasi na ba voyance siko contact ya djinn wanda za makasi na voyance donc akomona azolobela na vie na yo makambo esalamela na date kingande boye alakisi vie na yo mobimba yo moko fandi oui makambo akolobela makambo ezokomela na vie akolobela pe makambo oyo osala déjà akolobela pe makambo oyo osala déjà. Voilà, merci. To sepeli makas ko yamona araboé pour na ebike bande ko ebele bazolanda balandi biso et puis bakolanda landa kaka bo comprendre bino omoni ndenge aucho sala mais lui o ezana ngo eloko te mais yé motu ya ezande ke non so ozana ba problème ozo nini ye azawana pona o servir bino voilà to kabwana to sepeli makasi na ebite ke non soki ba makambo ezali bande ko azasu na posa pe ba témoignage tango yozo pesa ba traitement ba pesa témoignage ebele to kabwani to kutana mukolo mosusu ciao.